Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez sur votre chaîne. Je suis Lokamba TV, chaîne de ça vraiment qui est beau sur la seconde d'hiver. Seconde d'hiver, il y a un monde, makamuna biso awa ezako sepeli sarabino to sur actualité, to sur temps il y a ko se divertir. Un moment qui m'a dit pas ya papa je suis Lokamba Kunz, to zongi boye, to zu moi ba to ba c'est qui sarabiso, to sur moi ba actualité ça sarabiso bien. Merci comme ça. Na équipe Mobimba je suis Lokamba TV. Merci comme ça na pesi mbote mingi na papa na biso, papa le médecin directeur, papa na biso le docteur, papa na biso évangéliste et les prophètes. Je suis Lokamba Kunz. Merci. Na église Mobimba ya mema na pesi mbote na pesi mbote comme ça na ndekonanga derrière la caméra. Joyce na pesi mbote musala malam ozaiko sala. Voilà. Lelo tozali susu tozongi na seconde d'hiver na biso après l'été ya pété toye awawa et pas ya petit évêque. Petit évêque ayeko pesa biso ba makam o non toyokate ayeko fungwela biso ba vérité o non toyokate mais moi ba actualité zali to meka osimba pe pasteur na biso Denis Lesi tozu papa Walesa tozu papa Mukuna tokena na ba tendance wana après tozonga na ba actualité générale des FAO matanga na ndenge nini tozuna makamba Naomi. En tout cas petit avec mbaliboso to yambe awa na je suis Lokamba TV ako panza teke pena ne balobaka na pesi mbote petit avec mbote papa Brad mobali ya pemba zala lisumu te mbote papa boni santé santé za bien bible lobi na biso ke oya za na pemba akomisa nzambe avant to ban émission ya 2022 photo sambel oui to kangi miso to sambel avant to sambela yoza ka évêque ya évêque ba église de réveil to évêque ya ba pape ya mbona fongola monoko to sambela nani pona kokiko sala erreur avant prier mukonza bakonzi nyoso papa ya malamu kolo na bilemo ya bana mukonzi ya milimo mukonzi ya likolo na seza yo mukonzi kangela ngai zela ya parke ya 4e mairie zamba lola po kofongola mutema kobimisa makambo nyoso ba vérité polele mutu moko takende na 4e yake de kofunda makolo vimba ye na mbasu ya mulimo mbasu ya nzambe ekanga ye makolo lokola basete babeti na makolo atele mate akende kofunda na 4e mérite na bloqué na kangi mulimo ya 4e mérite na bavoka ya 4e mérite na vegle bango na kombo na Yesu tolobi amen. Oba kokoma walite ya kanda na lobike na kangi bavoka ya 4e mérite na vegle bango na kombo na Yesu amen. Bamona te pona nazo poata lelo babenga kanga petit avec muko na chipinga baloshi kama nampata musasa wa mesu kama muko boja kumweli chikunku ngayoyo chikukweze teni anzete bakate tikali kiteni na se mabele soko lingo ping sango fo olanda tina misisa na se siko polanda misisa ya bongo oye tambole kenda fo pika pen voilà. Denis Lesi to banana na wana otuna kinga likambu ya la tuna kionzamba naze avec ya tout l'église oza na mboko au Congo. Je suis évêque patriotique lingela kisake naze avec ya mboka ko Congo oza la neyo mission catholique kimbangiste Pentecôte église de réveil na lobi tina dibundu ya Congo naze avec na bao élité ya kanda tango na tangi ba église wana tango sambela na église wana seke na za papa na yo. Je suis père de votre père muto ye élité ya kanda benga katata ngana za tata na ye na za koko na ye eluka makam élité ya kanda quel griffe ko bande jeunesse jusqu'à apocalypse to mona mate ya petete ya kanda te biloko wana o lite ya pete lite ya kan nanya tabli kombo wana pona bible zate bible lobi to longola te to bakisa te ces choses immoraux c'est le côté na piscine kasi piscine oyo normi akufaki na yake na yo na piscine pomona normi mwanda no sina mwanda mama si aralo bakike babetaki normi na bilima ya mai nini marteau na mbang oyo bobengaka wajishima alobi te oza lukuta
kombo ya mutu wa jishima jishima lingela kisa lukuta Ishima na lobi jishima nga na lobi jishima na banga prison ya nini iyazo tala bible yebisi biso balur baliana kate prophète musuza ya sakoli boyo contredire bozo komisa bana nzambe wapi pisino yo tala bilima normi akufelaki bilimo oyo normi azokota na maizela nano papa cameraman ya normi tango azokota na mai amonaki biloko oyo te oyebi sentiment ya mai normi yambisi boy oyo elingi elakisa nini lopele yambisi bobengaka nani miwata bonelinga normi mpona nini eye zabyanye normi wakaingaka boy zabe yo omonaki normi mbisi na yo normi akomaki mikabuka normi akomaki tusha na yo sanza normi yo sanza normi okosanza ye normi mwasi ambinga mwasi ambishi okepetsa mwana normi obotite ve de fa wabotite bokutana na mukili ya bakufi bobota banas ve de fa wabotite yo pe normi obotite bokufi na saison moko de fa wakufi yeba de fa ondenga azalaki wana fo de tebele normi olati bilamba pe mekuna na mboka bawe bokutani na ve de fa bilamba ko bebo ve de fa wazalaka kolinga fo de te ya mai ya makasi bokutani te kuna Charles Mumbaya mutapambula libala na bino Charles Mumbaya pambula libala ya normi na yeyo nilima onde na zopesa message normi azana libumu na ye omuninda normi azana libumu na ye fona ye bisaka batu normi ababe ye normi zambe yake susi zango loba ulingili meroko mbie normi okay ina nsoto ya mnene bongo pona nini normi okay ina tai normi okay ina tai basi na babaji buvande o normi akufi yo elimo monaki basi bakauka tena pisinyo omoni kaka mwasi ya munene oyebi bino boponaka kaka ya mafuta leo tokosamba na yo na suka nasilisa nano nga na yo tokotekana te nakokanga pe kati boy tokofa na yo okosanzi normi eze koko yozo moneke kuna spiritualite azeke kote kana somone yeke kote omoni oy normi pisili ya bana boyo kufeli ma inini umelaki hao ma ya de metre boy nomi mundele wana bandeke kofino deja miso alingaki yo mingi mundele zosokola na yazo tala nzota normi boy yazo fina ka miso me amona normi cadavre mundele a regretter mundele lobi deja tinda ki mukala na ye alobi kendi kolikela ka normi tanga mona lobi c'est pas possible nini peut-être me laisse finir que normi akei normi akokaka mindele te oli mo normi pe manaking babi mino bo kufa trop tikali yo zolanda nani yo ba masumu ebele bazosala bazokufa te bato oyo kote bazobima mibali na mibali bazokufa te ngande nakufa papa ba masumu ebele bazosala bazokufa te komika problème yani mosi yo wana ba panzi sango yani mosa kufia ni mosa sali video yako yani mosa kokufa lelo te aza lokole simeyone yani mosi lokola simeyone akukufa lelo te onzamba lole tika yande mosa mona lobi koko yana yeso amen bilaka yani mose koko kisama kati ne yo amen yaya nanga ye chilobo wanyi we mungalega wanyi we nzambi anye nazamu babo comprendre bilenge zalaka na baluba basaba chifu papa oyebite to solola na boy na loti bandoto
bandoto na loti bandoto eza pasi na mon église moko na kisha na mokili oyo na Congo na monde te eza église moko le plus grande puissance mais bakufeli na mon église wana mobima na monde te eza na dei na lobi ke église oyo eza grande puissance na mokili mais bakufeli mokonzi na bango moko église wana etoni na nini na dei na lobi église oyo eza grande puissance église oyo eza grande puissance na monde bakufeli numéro 1 na bango nini grande puissance na matete kakasi na monde te na H de Noé pe batu nyonso bakota te akotisa kaka bana na ye na basi na bango nde batu bakota na banyama mibale oyoki ligorodo akota te mbisi akota te na arash poye ba mbisi akota te nzamba tika mbisi nzamba ape aliesaka mbisi na delige nzamba aliesi mbisi na delige aliesi mbisi na delige yango moni mbisi azalaka reconnaissant mokolo yesu azosenga ye mpako yesu alobi bokende na mbisi aza reconnaissant azongiseli nzambe mbongo abimisi mbongo na munoko apesi nzambe me bato mokili bazalaka reconnaissant te ndeti nani ndeti barigo kini baza reconnaissant te na ya deni babengi ya deni mukala kasi balobi deni lesi mukala collègue na biso awangani te oyebi lokuta ebandi na basale ya zambi oyo tobengaka luvunu wana ebandi na bango ngana aza na bavideo na moni ya deni na jackpot na kati ya supermarché kasi ya lobi bakutana te bazala te nani azoganga pena boye jackpot boss de boss patron de patron mula wa fion azokubisa jackpot alataka nini jackpot alati bilamba ya Versace vede ni balati Versace ya noir ne loko na makolo ya noir balongo wana na moni bango lisusu na chambre ya jackpot eza na bambetu mibele na badre ya pembe penyele soki mupenye avandi na ngambo na nani na mbetu ya jackpot avandi koto ya telemi kote vede ni avandi na mbetu mutu moko alali na sima vede ni tomoni yango na ba video te siko ya wanga ni ndenge nini kutu nzembo ya jackpot ezobeta lobi nzembo eleki ya fali coupe na seta mukolongo na lobi pasteur ba wario ami wangani akomana nani akomeli susu na watu akosilisa na mukele akomeli so acteur ya filme azo tourner filme yeli sife yende lisife omoni ba ni sife kasi yemo ka lobi azo tourner filme yende lisife kalate toko ya babangwe na misala na bango ye ko bima polele toko kanga bangwe ye tela oyezanda nzembo moko na zoyema mikolo yo papa brad nzembo wana suki na changu na tv na batu bazolamuka na bayanke bazoyema songambele likambo evangile ayole songambele likambo evangile adina bala kufa pone evangile ayole songambele likambo evangile mama mvi kwa kufa pone evangile ayole ba pasteur nyoso soki bokoma na mituka boyebaka ke edina bala mutu asalaki bosambelaka na kimia me bapasteur bazo reconnaître edina bala te église nzambe malamu ti lelo ezalaka na mbunda lokola église ya swede nzambe soki nakosi bokende kobeta tourne église ya nzambe malamu bokokuta baba wana ebotana bampese na biteko église ya mutu oyo azalaka père de réveil ya Congo ti lelo ezalaka na ba mpe bapasteur kuna banyokwamaka bazaka na mosala lelo awa lobi kuna mosala ebengi lobi akozala 2 mois na Kishasa 2 mois na Mbandaka 2 mois na Malemba Nkulu 2 mois na Mikafu ya Mbila bazotambusa bapasteur bongo église mpe moye fongwama eza te pourquoi
offrande ya nzamalamu kenaka na direction. Pasteur azo travailler mbongo ke wapi? Na direction. Ese église na kolela papa. Pasi na mutema tango nazo mona mbunda ya swede sido balela pondo libondo bacha musaka ya yo. Ese lokola tango nani boketwa zalaki na swede. Isankele dem église betaka mbunda tilelo. Oyoki? Bamunja ansama. Mais l'église oyo edina bala bimisa bakoma delix. Ozoka mutazo beta piano avandi azo nyata pedal oya bangwe zakaka nzete na mbunda una sikoyo tala mabine makuna ka swenda mana swenda ozo mona ba mama basaka lokola batu bazo bina asa bayaka babaluki babeti biloko ya boy sonda manakata église likolo ya mbunda bini saka badasi ya busoto tuna bangala bakolo mbunda bakoyebiso mbunda bini saka bobi misa mbunda na nzambe malamu edina bala zole la place azali patriarche pasi edina bala bimisi batu lokola ba Leopold Mutombo na kati tala mbongo ba Leopold basana batongela yata musole Moïse mbi ya pamba olobile batongeli tata na bango musole mais tata na bango bimana makolo yedina balo Moïse mbi ya pamba kasi za ye mokolo yango to tia pamba soki bazalaki bele ndingolo ba Moïse mbi na bato mususu basali mais Moïse mbi ye moko mutasa asali po bo salela edina bala musole zo zela nini église ya Congo sa modi ekokende musika te yango so mona ka pasteur bele bazokanga bango mitakala po basana malédiction depuis edina bala place azala gango papa yokela bango ma papa lobi na koyoka mawote bakozala kaka bon tozongana na actualité général de FAO tekana yo lisolo de FAO otile baba okutana na omi kuna babala nas ebo de FAO tina ajwa na botakite kaka lengi ya mukili ndenge za bongo pasi rende zo babimi de FAO ti okufi obotite Beba bengi au général sans fonction sans moine. Sango babota kateza poème. Ya zalaki sango. Paul alobike bolanda yete. Paul. Poye binin centimètre wan. Pourquoi Bible a dit ba résister au diable fuyer impudicité? Iya kaka défendre zalaki bombali kitoko na ba faute tena yewan. Ata mwasi moko alingaka yete. Bino sakanaka okutani pena na chambre boye mwasa mundela déshabillé ayepa na yo bino bosalaka baje ata ba pasteur balobako fuye impudicité résiste au diable impudicité za modèle na modèle mwasa paka juma ko impudicité pas no résister mais chinoise ne indienne ba yeli bosona yo impudicité papa yo sakane musompo ya mundele etelemi liboso na yo okopaka tambangu Bible ezoloba résister au diable fuyer impudicité pas diable Bible lobi résister c'est que pas diable tokobeta na piken makofi na telemi bo totakane na diable mais na combien pas impudicité sokolingo yebe impudicité na makasi elia bomika ata 50 prophètes abal ekomi pa mwasi moko Jezabel Elia fongwami yo muto bomi kata 50 prophète abal ekomi pa mwasi moko mwasi ni pake ni libende na maboko papa Elia tala mzela alobi no kotala mutu simate bona kozonga mutu Elia fongwama mauti ko beta kata 50 prophète abal kati bango na mitu mais mutu moko mama papa omoni force ya mwasi c'est là que na tozozonga force à moi c'est anine Bible lobi na biso lisusu nga nazozonga kaka na Bible Jacob a tient mutu likolo libanga amoni échelle ba moi échelle ko mata ogite Samson tient mutu likolo ya mupende ya mwasi bakati suki miso etoboki mwasi azana
oyebi babengaka prophétique c'est femme. Chose cachée eza na nzoto ya mwasi. Ministère on a toté yate eza mwasi. Mwasi aza na ministère caché. Oyoki? Nani? Ni ate ya kalisusu te. Ye YouTube nde kopu na ye pétage na pétage. Ya comme pasteur ba péter. Azali sous pasteur ya église te. Pasteur ba péter. Bino bolingaka tolo baboyi te soki bolobi bo bandi bangu na 4e miri. Makolo deje komi na mbasu na sambelaki. Bakomona te. Bakomona te. Oyebi moni de zawan. Makolo ya mutu nyonso. Akoyoka moto. Oyoki papa. Oyebi bozo sauter. Penyel na yebisaki ye babombeli ye ba photo ya mutakala na ye nyonso. Eza na ba corbeille ya bato. Mukolo bana ne bakokoma na 15 16. Bakotala ba téléphone ba moni publication ezongi lisusu. Oyo kama Nathalie, ça c'est maman. On lui omoni mbulumbu ya maman. Ok penyela zoye batazolo bo amikolo akomi na TikTok lisusu. Albi TikTok et réseaux sociaux za ba. Réseaux sociaux za ba roto zande na sonya mutako ina vélo. Ofingisi basi ya nation. Pe mobali nini oyo salaki na ye? Muso mprokola cho ya bik. Borad. Oyebi tangu bazotala ke penyela lobi nani abetaka ye mingi. Pasteur Mike Alambai. Est-ce que nzoto ya penyela ndeto monaki ata cicatrice ya fimbo? Il faut imonana te papa. Yo sakana biso ba paraba beta biso ba fimbo na bomwana. Ti lelo yo tikala na ba cicatrice musi ya fimbo. Otala ko lobi oyo eza mobulu nga papa betaka. Ya yeza wapi? Tangu papa de Nile salobi ke papa ya penyela mama penyela ba pesi penyela asala nini encadré. Tangu ba pesi o mwana encadré mwana mulumbu na ye monani. C'est que ça faut encadrer. Avant basala nini? Oya zo sala mikolo oya yena jackpot ezaba yeba na te avant ba yeba na te. Ebimi pe. Yo kakite balobi papa aliaki 1800. Aliaki 1800 pa jackpot ya commission. Apimeli ba rigo 100. Ba rigo ba fâché. Oyoki? La plupart de l'église est belée. Oyebi église a malamu tekali mukie. Oyebi ngo ba pasteur belé ba komi na ba kabale juif. Je suis le kamba mutukimia. L'homme qui tremblait la fait. En fait yebi je suis le kamba soka telebi boy bazoleng. Tolo baka makambo to yebi. Oyebi muntu aza musala nzambe ya kimia emona na misu. Misusu bazotambola na ba police na ba jipe ya minene na sima. Bescro, amakioniste. Akoya pe pembeni no akosio na tikeli yo $20 wan. Okelu funu. Azane loko. Ba makioniste batondi makasi na surtout na YouTube ba yebele. Bazimula ngele changle babongoli yango ya Martina. Tolo bate. Oseki mulanga le jangle komi ya matina tolo bate oki peba kanga bana babola ne bandoki soki atindi pa président kun akoloba kaka nzamba lobi osana 3 manda nzamba pambula yo mais soki aye na ndako ya babola bato oyo baliesaka bana na pasi cet enfant il a sorcellerie ya yo moko likolo ya bobolo bokangela kabiso bana bandoki bana basali nini likolo kozanga bakangeli biso bana bandoki mama bimina tongo aye 23 azolamba fufu azitru biloko beli na 1h30 azosokola biso bilongi pola mukabolia ne bana bosokanga bandoki kendoka nga mwana fachi beto ndoki soko za prophète mafele pela yo moto na fimbu mafele ekopela bongo moto na fimbu mikolo na yebisilite ya kanda soka lobili susu fio na suspendre tina mbetu na yera mwasi na ye
na komi ko suspendre oyebi le problème n'est que tozana makamusu tozomona na miso tozotika oyoki baba net bato ya théâtre esi réputation epola nango koleka ta na badanseuse ajuna mobafu akala koleka ta na joli bébé yoki toyokaka ko badanseuse baza babora baprésident nani akoboyi badanseuse bozalaka basi ya baprésident oyo aboyi aya kocontredire ngai bokouta conseil ine président atali boye déjà abeti shisha noa na ye leka kuna boya sikoyo balongolo na groupe ozalaki na succès brad nafongolaka ya oyo nazofongola bato bayeba oui tous les groupes président na président aza na bord na ye oyo aboya amela bouchon nalobaki 2022 nakobomba mutu te oyoki polele d'avance mpe awa ti tokende ti na juin bakokanga général moko na colonel moko naloti yango na ndoto 3 fois bakokanga bango bango ndi mutu baza na affaire ya nini oyo ya este bakokanga bango zela nayebi so no nalobi naloti ndoto oyoki me ndoto nanga nde erataka te papa Vitel Kaningili nalotaki ye 7 fois premier ministre na mboka oyo oyoki papa nayebi so chose grave soko oyoki kaka farde sakangi si village abotoli yebakeke pasi ya mboka esili eza basino naloti na ndoto olotini mpona faci naloti mokonzi ya mboka aza na 2 mandats mpona Martin Fayulu papa Fayulu avanda zela 2000 et quelque 30 mpona Jean-Marc Kabou papa wana soki araisonne bien te na ndoto namonaki ye avanda atyeli boko na litama azolela artuni nini etindaki ngai me naloti ndoto moko FCC échanger kombo te nalobi kaka échanger kombo me bato bazalaki kaka na plateforme wana kaka les mêmes personnes bazalaki na FCC échanger kombo tosisi émission tokata kosuka na piscine nani ya Naomi te baza 4 moko ye moko bazo surveiller na kota banyatange loko ya kingo normi azwaki ya mbango yebi mashwar normi kendamu ngasiko nakene nini kingo te boy lokola mutu azobina kibongela totika bêtise tosilisi émission sili toclôturer émission ngai Zamba lola apambola papa Josué Lokamba mutu likanisa nzambe mutu penser ya nzambe Josué Lokamba le seul prophète oyo zamba tiki de la nation aza prophète ote écran prophétique te yaza zie prophétique pona mina kata bible balobela kaka zie balobela ni écran aza zie prophétique Josué Lokamba mobali oyo nzamba tindi na mukili lokola second Adam aya kosala makambo na oyo bato baeshuwaki bato bele batondisa ba stade bakweya bapengwa bato bele batondisa ba stade bakweya basala nini bapengwa mais Josué Lokamba ye lokola deuxième Adam oyo ayaka salaka finissage nisika bato bakweya ye pitage musika ye kutalingaka buzoba te ye même na église oza muta buzoba atyoyo musika oyoki nalingi naloba ke église nyonso tozongisa fimbu na église mondimi azokota mapeka nyonso polele libanda alati sengle robe sengle ozoteya pakangi papa sakola ameni dadi wana nde bolongola mwasi mapeka solo atombola zoloba amen yo po moni sa mapeka na ye ni citron sabalola pambola bino zambalola pambola famille nanga mobima famille kabasele bonne année na bino zambalola apambola bomoko na presse mobimba
président Adams Luzolo mwana suka bato nzambe rendez-vous eza moko le 29 janvier na site Djibwe epai ya PDG Rock Djibwe mula wa fiondo mobali atembe mutatika bokabina defo Rock Djibwe mobali ya bato mama Zizel Djibwe zamalola pambola bino papa bata ba wine zamalola pambolo papa Rock Djibwe ya Willy Musheni code monde te code mondial nazo bengo mikolo yo tapis synthétique matemela simandaku yoka pete fondation Willy Musheni zongise sengone lonya muninga zamalola pambola yo PDG Maluma Voka arme fantale matembela simandaku muneko pete poshi zoba papa social muto ya fetisaki petit avec na maboko na $100 ya soso soso batekaka $100 masimbi singa $100 robike ndo somba soso ya Maluma Voka leka bato ya John Mabaya papa John Mabaya zamalola pambola yo mama Joël zamalola kanisa bino numéro ya téléphone na ngai eza plus 242 na petaka te ezalaki ba vertige bato batindi ba envoûtement au nom de Jésus envoûtement landa bino moko plus 243 84 44 035 11 plus 243 84 44 035 11 na pesi bino nyonso mbote bo s'abonner bo liker bo partager na José Lokamba TV bo partager bo liker na lingi na yebisa bino o s'abonner a ozanga ki libalo zwi libala o s'abonner ozalaki na malédiction bénédiction o s'abonner o banai ko bala te to pasoli voila mulili nzamba Josué Lokamba mona yo soko s'abonner mes condoléances et pas ya Normindo en Angleterre à perdre papa na ye awa na Kinshasa. Mes condoléances na famille Ndomba Mobimba Ridindomba et condoléances na yo Bokanga Motema papa Sazate biso mtotikali to simba na loboko na liboko tokene musika zamba lola pambola yo. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe. Il y a biso, il y a je suis Lokamba TV. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro dans Seconde d'hiver toujours. Après Seconde d'hiver, il y a des belles prédications, il y a des beaux messages au papa Je suis Lokamba. Après ça va biso dans Je suis Lokamba TV. Au revoir.